tour oyo Fayulu asalisa biso tolamuka ndenge tosi tolamuka soki kaka basali erreur wana bake vacances bakende vacances parlementaire le 15 jours kosonga na bango basoya kosongela dossier liboso ya ba réforme seni soki ka ba appliquer ba loi na bango o majorité 6 personnes atinda kuna opposition atinda 4 personnes société civile atinda 5 personnes soka ba voter loi wana basala ba conséquent oyo ko se passer na mboka oyo ezala mutu na bango. Mais façon Congo ekomela lelo ba mama bazala lisu na ta ya olala te c'est que pasi eleki bana baotanga malamu te kolia malamu ezate mibali misala ezate moya ba mama babatela bana na ndaku ezate to boyi bokonzi ya Kisekedi yo na komi milliardaire akomi riche mais biso monika nde totikala wa sato totikali ka boyi ba coopéra totikali ka ba chayer kulu ne ko makasi société batikeli biso betaka mwa Paris foot otante chance soko le ozimwa larso po lete likemba tala degré tokomi na mboka savant tosomba na 200 fois lelo koma 800 eloka malonga na Congo ezala te pona biso toboyi Chilombo tolobi cette fois-ci so bacheli biso Chilombo so tokufa biso so tokufa batika la bango mbayena kabila comme ça bakamba Congo mboka weza ya bango te mboka weza ya ba Congolais nyonso souffrance tozomona na bandeko ya Chilombo na biso tozomona pasi wana mais loko tozotelemela soko tali mboka oyo ekomi lokola poubelle lelo Congo savon ya pambo ezalaki 300 francs 200 francs coûte ezalaki 500 savon les copes lelo savon moko ekomi na 600 francs savon monganga ya pamba oyo ezalaki 300 mais lelo tala ezalaki 500 lelo ekomi moko 400 francs siko mboka oyo tozokende wapi biso bakopera oyo bile tokomo bimi boye oteka boye polisi ya botoli yo polisi atamo na kati ya yasi boye bate bayakango na biloko na yo siko ake abotoli bio na mbongo tekaki na wana nyonso tosaki maboko pamba ko osala nini akute na yo fona lia bazoyemba pula bakopera fona botela fonga na lia na ndako na ngai siko okolele pa nani papa mokonza mboka azomona te babi nini mboka oyo tata kufa mama kufa c'est que président na mboka azalaka te mboka ezalaka ya bana bitike papa zate mama zate donc mutu abana ndenge na ye. Mbote papa journaliste Océa TV. Bon, nga kombo Cordon Didier. Mingi babenga nga ibenge coaché. Voilà mais ya kombo ya antenne ya base. Donc awa et sa place de la résistance mobile. Ya SID Lamuka précisément ça na avenue Bokassa Itaga justement la coin ya Bokassa Itaga la coin. To salaka wana chaque jour de lundi au samedi pour na kolobela makambo etali mboka Congo tolobela makambo Brazzaville ya Angola te ya pays mususu te tolobela makambo Congo ti eko changer to moni mena Congo bongwani nde toti koloba makambo Congo ta ke Congo e changer te chaque jour biso to salaka ka awa pour la kolobela makambo Congo. Merci vraiment. Bande kolanga ba journaliste na répéta que loko chaque fois. Omoni Océa TV et ça la chaîne moko elanda maka partout. Batu nyoso balanda ka chaîne oyo parce que esa chaîne moko e ya kapena na source. Et sur pena be information na kati ya base na source pour esa la diaspora na poto na Europe na États-Unis na Afrique précisément la mboka basa la bien informé makambo oyo so le kala seni et ça vraiment l'aventure dans quel sens biso tozana besoin seni et ça la indépendant c'est-à-dire Fayulu Muzitu ba coordonnateur ya Lamuka bati ata mutu na bango moko kuna te Kabila Kanambe Hippolyte mwana mama Marceline acha mutu pe kuna te
Tshilombo atchape mutukuna te seni totia bato basaba indépendant confession religieuse fandawana ba organiser les biso élection et ça transparent ceux qui to voté ngula zamba batangela biso ngula zamba ceux qui to voté sans ça la likolo ba publier biso sans ça la likolo et ça te biso voté sans ça ba ke publier biso e balé cette fois-ci tolingi yango te ndenge biso tozawa tolingi na seni wana ezala indépendant EDB lokola Tshilombo na Kabila balingi bapolitiser seni bazwa bato na bango batia na seni mpo badrible ka peuple congolais na 2023 tour oyo Fayulu asalisa biso tolamuka ndenge tosi tolamuka soki kaka basali erreur wana bakende vacances parlementaire le 15 jours kosonga na bango basoya kosongela dossier liboso ya bareforme seni soki ka baapplike baloi na bango oyo majorité 6 personnes atinda kuna opposition atinda 4 personnes société civile atinda 5 personnes soka bavote loi wana bazala bakonséquent oyo ekosepase na mboka oyo ezala mutu na bango parce que lamuka ezalaka Fayulu te lamuka mpe ezalaka mositu te mais lamuka ezalaka peuple congolais biso peuple nde tose desidaka c'est-à-dire soki ka basala erreur wana na seni makila oyo ekotanga ezala mutu Tshilombo na Kabila barespecte seni ezala indépendant tokende na baélection transparent yango nazodresse message na badiaspora nyonso baza na poto na badifférents pays na États-Unis partout en Afrique mpe bakongomano baza na Congo tolemba lichi oyo tosala tolemba yango te soki tolembi lichi oyo Tshilombo asui pouvoir yo nakomi milliardaire akomi riche mais biso monika nde totikali basante oyo totikali ka boye bakopera totikali ka bashayer kuluna ekoma makasi société batikeli biso betaka mwa pari foot otante chance soko ole ozwi mwa larso mpo ole te likemba tala degré tokomi na mboka donc peuple tokomi otekaka bagene bamai bamakasu bakope tosalaka yango wana cette fois-ci 2023 makambo ya bupia tolingi yango lisusu te Tshilombo ayaki pauvre lelo akomi riche Kabila ya Congo awa alata butsa basoda na veste lelo Kabila koma riche multimilliardaire asoka mbongo na biso bakongolais batikaka biso kaboye bango bakoma bariche cette fois-ci na 2023 Tshilombo akweli libabe Tshilombo akweleli nango soki basali erreur na seni bakosisa tout le peuple congolais batikali bango mibali bakami mboko mais soki basisi peuple congolais te ke biso toza vivant tokopesa bango nzela badrible élection oyo te yango nga na adresse message totelema mpo tobundela mboka oyo mutu akouta libanda abundela biso azala te ka biso mwa bakongolais nde tokobundela mboka oyo merci pour la chite bandeko ebele il faut basala interview mpo partout balanda bamona ndenge bakongolais bazosouffrir limero na biso ya WhatsApp personnel mpo la kobenga plus 243 85 045 49 61 na bandeli yango plus 243 85 045 49 61 bato poto yangola ya Afrique du Sud Belgique France Allemagne secrétaire exécutif allemand oyebi nde tosolola dobolemba biso te Canada partout bo soutenir biso na musala oyo tosala merci na remercier bino ndeko journaliste botondi mpo na yo na oyo ozali kosala ntango nyonso oyo ndeko auti koloba awa ezali nde bongo parce que Congo oyo tolembi trop c'est trop toujours bato bazali koya na volonté ya peuple congolais te bazali koniokola biso mais na mokuse tolobi na biso ete ke lokola bazolinga badrible toyebi déjà manœuvre na bango
pour na seni mais cette fois-ci ekosimba te oyo basala na 2006 2011 2018 na 2023 ekosimba te turo nde bakweli malchance parce que peuple congolais aza mobilisé toujours na bandeko na biso ya mikili ya poto Amérique Afrique wa partout tozali liboke mpo na kotelemela manœuvre nyonso ya chauffeur ya defao oyo ayaka na ba costume ya milaye eleka misapi na oyo toyeba même adresse na ye te papa tika ye même locataire te mbeya lelo Congo chance eloko pamba akomi na ye président ya bavoyage compromettre biso mpo badrible biso na 2023 bazwa su mandat ekosimba te yango tolobi na bandeko na biso bazali na libanda tobengi bandeko na biso ya diaspora bolemba biso te bokontinue kosoutenir biso voilà tozali kaka na Itaga Bokassa ezali place de résistance mobile ya marché central nazali oyo nabengami na nkombo ya président Michel oyo azali chargé ya stratégie information nde tokontinue koloba na bino ete tozala bomoko tobengana inconscient na médiocre bakite mboka oyo numéro mosusu tokobakisa ezali ya WhatsApp plus 243 82 13 28 174 merci pour la bino message na nina pesa boye biso pe ba mama to telemi pona makambo mboko na kala ba mama biso bazala to banda mona ke ba mama babandola la na ndako ba papa ne babanda ko bima ba luka po biso to vivre mais façon Congo ekomela lelo ba mama bazala lisu na temps ya olala te c'est que pasi eleki bana ba otanga malamu te kolia malamu ezate mibali misala ezate moye ba mama babatela bana na ndako ezate to boyi bokonzi ya Kisekedi Chilombo to boyi to votaka ete to tiaka pe ete to boyi siko na turo ke so to voter mutu na biso balongola mutu biso to tie batela biso Chilombo ko Chilombo esa lembisi biso zande koko sunga batu esa panza nyonso esa bebi sa classe beba ma ebeba couré beba repre pas basi ezala lisute souffrance comme chaque jour savant to somba na 200 fois lelo comme 800 eloka malonga na Congo ezala te pona biso to boyi Chilombo to lobi cette fois-ci so bateli biso Chilombo so to kufa biso so to kufa batika la bango mbaye na kabila comme ça bakamba Congo to boyi so to ata to voter so batela biso so to boyi so to voter so bateli biso liba batela biso mokonzo biso mo to lingi po akamba Congo na ndenge biso to lingeli biso pe ba mama to ana posa repo lelo repo ezanga biso to komaka nyonso koluka po anike repo eza lisute cette fois-ci to za posa mokonzo apesa ba mama kimia to koma lokola ba mama na kalande bazaki bavandi bazokamba bana ba papa bazobima to boyi Chilombo eloko na kokai ko bakisa likolo ya ngwana bon message ezali biso toza ba congolais azali Congo oyo ezali mboka bato mibale te comme tokoloba Félix Tshisekedi na Joseph Kabila mboka oyo eza ya bango te mboka eza ya ba congolais nyonso souffrance oyo tozomona na bandeko ya Chilombo na biso tozomona pasi wana mais loko tozotelemela soko tali mboka oyo ekomi lokola poubelle lelo Congo savon ya pambo ezalaki 300 francs 200 francs coûte ezalaki 500 savon les copes lelo savon moko ekomi na 600 francs savon monganga ya pamba oyo ezalaki 300 mais lelo tala ezalaki 500 lelo ekomi moko 400 francs siko mboka oyo tozokende wapi transport ya pamba oyo transport ozoyoka lelo tala ba 207 soko telemi kaka bandaka kaka na Bokassa esika tozali awa mata tika bamba ba transport ezobela Pascal Kingasani na poka ba 207 2000 francs est-ce que l'état oyo lelo zokamba mboka azomona yango te pasi biso tozomona biso kaka bango baza bien na bandeko na bango mais petit peuple oyo baza na Congo ba souffrir makasi yango tozoloba cette fois-ci na mboka oyo seni wana eza pe ya 2 personnes te ndenge bandeko balobi ya président na biso koloba awa lobi ke seni ezali ya Kabila te ya Faulu te eza pe ya Muzitu te eza pe ya Félicité seni wana faut bazala netre po soki baloba bongisi makambo ya seni wana te bazoluka mboka ekufa balanda ordre nyonso
ba oyo peuple congolais azolinga bakokisa mpona mboka na biso mboka eza poubele yango tozoloba tala bafulu ekosi bato te zandu oyo tozali lelo so otelemi awa mawa plein boye kuta kosala interview te même bino bata poto botalaka bainterview botalaka mpe kongo nde ekomi bino kuna parfois bozomona mpe pasi biso tozomona awa bosunga biso na mboka oyo ekende liboso na bato bakodirige mboka élection ezosalama na mboka oyo bobimisa biso président oyo toza na oyo peuple aponi yoke mpona peuple oyo aponi te yo ozotya liboso bazotya liboso donc kabila aza nani na mboka oyo kabila akoki kolukaka biso na faso bandi kotyelaka biso bato oyo ye aza nani ye ayaki koya aye koya akoki kokambaka biso te na mboka oyo tokomba nani bazoba na mboka oyo yango nalobi monsieur journaliste nayebi ke chaîne oyo océan oyo partout batalaka yango tofingi mutu te me toza na posa ya mboka oyo ekende liboso kongo nanu kongo eloka liboso changement na kongo oyo eloko tozotelemela na mboka oyo po tokosufri boye te biso tobima na batongo tokomokata pongi 4 heures 4 heures kongola tobima 4 heures na ndako na ye 4 heures alongoli makolo na ye abanda kowelaka transport akowelela mpo akóma na zandu akokóma na zandu 5 heures efiske azokima bambouteillage azokima transport passe okokóma na Pascal boye ville boulevard 2000 quartier zandu ba 207 1500 siko tozokende wapi batransport batyeli biso ekomi na souffrance mpo bozwa yango neti botemi na Pascal okozwa transport esika nini donc yango tozosenga na mboka oyo balukela biso mokonzi ya malamu oyo akokamba biso na mboka oyo tomona bolamu tolongola basouffrance ya kolamu kaka ba 4 heures ba 3 heures tokomaka zandu ezalaka te merci monsieur le journaliste bon toye point d'information ya bana mboka oyo tozomona na misu na biso tokufa misu te me tozomona oyo ezosalama tozalaka boye te oyo tokomi lelo tokomona yango na miso ekomi do lokola tokomi kofutela na kati ya bandako ya mutu moko boye akangi okobima libanda te oyo tozomona eleki dozi donc tocomprendre te phénomène na mboka so tokende ndenge nini biso bakopera oyo lelo tokoma obimi boye oteka boye policier ya botoli yo boza tamo na kati ya yasi boyeba te bayakangi na biloko na yo sikoyo ke abotoli biloko na mbongo otekaki na wana nyonso tosoka siko maboko pamba mpo osala nini otika maboko pamba osimba lisheti okende koyiba bakanga yo mboka ezokende ndenge nini ofutela ndako kuna cher otiki mwasi na ndako kuna na maladi na mwana yo oteka boye ozala moke bapolisier baye babotoli yo biloko na mbongo siko finalement alo bapolisier azoyebisa yo abi nazolia na pari na ngai mboko bafutaka biso te so nakutene na yo fona lia bazoyemba pula bakopera fona botola mponga na lia na ndako na ngai siko okolela epa nani papa mokonzi ya mboka azomona te babi nini mboka oyo tata kufa mama kufa seke président na mboka oyo azalaka te mboka ezalaka ya bana ebetike papa aza te mama aza te donc mutu aviva na ndenge na ye mboka ta mboka nde ekomi oke partout salite oke partout pasi oke kuna bato azolela mpona nini kibokonzi oyo pepe asepeli nango te tozwaki libération mpenza kovanda kimia me tilombo mwana mboka ye atrahi biso na ndenge ya mabe abakisi pasi likolo ya pasi yango pepe azolela pardon papa aussi déjà oyo ekoki yayo na famille na yo tika biso mpe tobénéficie te ya ngonga moke etikali kombuye biso te 2023 papa soki esimbi te tika so poste na biso ozwi ya yo ke evanda na famille na bana na yo mobutu awelaki bokonzi suka nango sukaka wapi na famille na ye lelo batikala 0 na mokili oyo songo ovanda kimia zwa na ovanda kimia bandeko na yo soki olanda pepe tina suka olanda pepe tina suka okopedra na oyo zwi na famille na yo na libota na yo okotika biso tokotikala kaka na se ya mokili ya nzambe saya mosala ya bolingo ya nzambe apesa baoyo bazangi mpe bapambwama na ngonga oyo 2023 solution ezwama 2023 kimia ezala mpona pepe na suki wana papa ke napesi bayi mboka mbote donc message na ngai ezali par rapport ya situation tozoleka na mboka. C'est une situation difficilement vu que depuis Tshilombo en pouvoir jusqu'à aujourd'hui le peuple souffre, donc le manière que le pouvoir a été fait, ça montre aussi que non, ce n'était pas une bonne manière, parce que pendant 37 ans de lutte, c'est que Bissoto Bandaki qu'on pensait pour ça, c'est-à-dire il y a un changement, mais jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas un changement. Donc, tu as lutté fort dans 37 ans. Mais aujourd'hui, tu dois déplorer. Pourquoi? Parce que le fils de l'opposition, comment fait-il qu'il a torturé les mêmes des Congolais? Et ça me fait aussi mal.
Donc c'est pour cela on dit que non, si même Etienne Tshisekedi en vie, ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'était pas normal. Ils devront pleurer maintenant parce qu'ils voient que ce sont des Congolais, mais comment ils vont souffrir. Donc même les étrangers, même partout, ils s'inclinent de tout. Donc imagine un peu ce qui s'est passé même dans ma pays voisin. On tue les Congolais, on massacre les Congolais, mais l'État congolais a le vélo remonté. Alors c'est-à-dire que tu as abandonné. Donc c'est comme si que tu as un pays mort donc papa Zate. Et en en 2023, il faut qu'une organisation d'élection transparente. Donc les Congolais a choisi moto Yalingi. Pe atyaye na ebonga pour servir le peuple naye. Mais ce qui est comique à travers ya moto, atia moto na place à place, c'est pour cela que les conditions sont rendre difficile pour que le président Assala selon ndenge Yalingi Assala. Donc pour Nangaï, na moni lo ka malunga vraiment pendant 3 ans au tozo parcourir et lo ka malunga ezate. Yango tozo senga na tous les Congolais lisu likola lisu na 2023 il faut que sanctionner mutu nyonso yo tout o azo mona passe peuple mona passe na simana ye. Donc yango tozo senga na 2023 élection les kamalamu en plus loi lutundula wana ce sont une loi ezo pesa harcèlement na la politique. Alors, tolingi loi wanate ezala exécuté dans le Parlement, pas à la voter. Parce que le peuple a se retrouvé dans le somi na été. Donc, c'est une loi où ezali na intérêt à peuple. Donc, le peuple a choisi motonaye, pe mutunaye, a vu kitanaye à la fin, c'est-à-dire le président Rosala, c'est non choix à peuple. Yango wana tozo senga na peuple congolais, il faut dans la liste le liste veiller na yango 2023 sanctionner les mauvais députés au bazar maltraité peut corrompu au bazar mon intérêt à peuple était ce doit na pour ça tout mon intérêt à peuple mboka fait changer pendant 1960 jusqu'à aujourd'hui aucun changement comment mboka zo évolué tout le baki que non Kabila zoboma Kabila kei maintenant to tikali na fils du pays mais comment les choses ça marche pas donc ça veut dire que non ça montre aussi que il y a pas de bonne foi ou bien il n'y a pas une bonne volonté pour que le Congo ait se développer. Mais il y a un senga avec l'espoir il y a Congolais où il y a ça la chose en 2023 ndé ya komema biso na dirigeant au Sengeli pour que to réussir na bosomi na biso. Donc c'est ça c'est que message au na linga qui na pesa na ba diaspora pe na tous les Congolais.